Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokonzi la baronne avec Nasuki Kawana avec Minomoro Boyebi, avec Bokilo, avec Tigre Noir. Na oyana no après na pesa no bambote. Bambote na bino nyonso la Chine mobimba. Ba bonjour na Mama Ana Mokonzi l'enjoy de Karine Mokonzi la baronne. Bonjour Maman Norvège. Bonjour Maman Norvège deux fois. Pona yebi ko zana mboka wana lemsu okoyoka ngate mokoyoka nga dimanche tango kozonga na ndako. Ba bonjour na bana na papa. Bonjour et meladonna ba mwana nante ba mbote na yo ebele na papa na mwana na biso ba mbote bele. Bonjour Suzama na papa papa penza papa na papa pesa ye ba mbote bele na balifantu na bino ba mbote bele na balifantu na bino na pesi mbote na mama Yvette Matondo na bana nyonso na papa ba mbote lelo eza samedi ya lelo nde samedi ya makambo samedi ya lelo nde samedi ya bisengo biso kaka guna gu bisengo na bisengo. Donc na pesi mbote na mama la diva la di mama Esther Kalonge na Afrique du Sud na pesi mbote na Mama Carla Luzolo na mama fololo la canadienne na mama Solange Mputu Ndoi Yaya na mama Florence des États-Unis mama Florence mikolo na bosani ozawa pie mama limbisa mama Florence nanga na ebiki mama Florence mamoyo mama Florence mamoyo ozawa pitozo ka osute mama Florence des États-Unis yonde na pesi mbote na mama Mylène Monde na Suède na ebiki ba journée ya lelo eza mulai ya lobi na lelo. Donc, week-end oyeza mulai pona mama Mylène Monde na Suède. Donc, na pesi mbote na bino nyonso bokolanda émission oyo ate parce que natangi bakombo na bino tende na bosane bino non parce que sinon tant on attend la vidéo so na bandi kotanga bakombo bino nyonso eza mulai. Mais de temps en temps so na sa vidéo ba on attanga ki bango te na otanga ba on a vidéo mususu wana. C'est comme ça la Chine, bo limbisa bozwangu mabete. La Chine na ye lisusu mais façon tango ayaka ndeko loba makambo ya bien ya mabete naza contre binote la Chine. Toza ensemble, c'est la famille Mokonzi. C'est la famille Mokonzi. Ndenge mwana liboma Mokonzi bonjour ndenge mwana liboma lobaka. Karine Mokonzi. Boyoki bana poto nde ba pronosaka kombo a Karine Mokonzi. Mwana liboma alobaka ndenge wana. Karine Mokonzi, c'est la baronne. Voilà liboma Mokonzi na bana na balifantu na yo na petite sœur na nièce ba mbote bele. Ya mea fashion ndenge ye moko la baronne alobaka ngwebe. Na ba oyo baza ba pesa kanga ba mbote en coulisses ba mbote na bino ebele naza ya mutu nyonso naza nga na kanda na mutu te ngai na ponaki na nga musala na lobelaka Karine moto amoni alingia ya
tolobaka ensemble neti mama Norvège, neti mama Yvette Matondo, neti mama et na pesi mbote na mama Greta de Panama de tous les jours de tout le temps ndenge papa mi yatembo aloba papa mi yatembo bambote papa mi yatembo bambote bele libota mobimba na yo. Bonjour Maman Choupette officiel TV bambote na yo. Na pesi bino nyonso bambote. Na pesi Maman Odette de London City. Bambote maman. Voilà, na lobby boye, la Chine. En tout cas, tolimbisa vraiment. Tolimbisa tigre noir. Tolimbisa ye. Maman na mokonzi. Nazo pesa o message. Tigre noir. Akoleka. Akozwa temps ya koloba. Lobito comprendre ye tolimbisa ye ezate parce que asalaki orgueil ou non et eza tout à fait normal. Tigre noir bayambi bango na pesi mbote pardon bolimbisa na pesi mbote na mama Olga Mokondi ya Kabelo na Belgique. Balobi wana nde Kabelo vrai Kabelo ya bato penza ya ba indienne. Ya basi wana ba indienne na mibala ba indien. Ba Kabelo ya mama Olga Mokondi ya Kabelo. Eza ba o balobaka qualité o sukoli na machine eko beba te. Voilà mama Olga na papa bambote na libota mobimana bana bambote na bino. Voilà na zongi pona papa tigre noir. Papa tigre noir lobby bolimbisa ye, vraiment bolimbisa ye. Na ye ko passe message oyo. Lobby Karine na tigre noir mama Olga Kabelo invitaki bango. Invitaki bango epa na ye. Bolimbisa penza ye. Et na moment où Karine azo senga ye que apesa biso bambote ça pouvait pas faire. Soki azalaki mutu manchanga wana lingaza penza alingaza la jité abimika ambote ba chinois ambote non ye aza bongote. C'est l'homme qui réfléchit bien. C'est l'homme qui réfléchit la Chine. A calculer abanda olia pondu abanda olia makambebele soki na ba biloko ezalaki biloko ezalaki na kati wana alobi na koki ko na respect ya ba chinois na koki ko lobela bango biloko na munoko te azalaki kolia biloko ezalaki na munoko akokai ko lobate bonjour en pleine nourriture na munoko na ye et puis azalaki à l'aise parce que azalaki kolia et le respect azopesa Karine respect azopesa chinois akoki kopesa bonjour ndenge wana teneti mupaya non parce que biso to lobi que to yambiye to pesier bras ouverts et ouvertes bolimbisanga donc aza mobali moko a réfléchissaka akanisaka azana makanisi azana bomoto akokai kopesa la Chine mbote ndenge wana te aoza azwa tona ye e azozwa tona ye akopesa la Chine mbote na moma o penza aza na bonne o balobaka à l'aise et bonne condition so na bi bonne condition lingo laksanini azalaki ye ba invité ye akokai koya kopesa bino mbote pa mama Olga Kabelo te. Il faut azala na ndako ya la baronne. Ye na la baronne. Bavandi bango mibale. Wana apesi bambote na ye. Ou soit, boyokanga, ou soit, papa neo tam voyage. Bambote na yo papa. Ba bonjour na yo. Ou soit papa neo tam voyage aye nandaku ya Karine asali ye interview nde abandisiko
kopesa la Chine mbote, abandi kopesa mo explication na ye, ndenge nini bandaki parce que papa ne otamtama kotuna ye ba question, et de là biso toko landelango attentivement, mbote na biso toko yambango, lokola to yambaki acoustique. Mais, nandenge o ezalaki lobi, azalaki mopaya, et pas mama Olga Kabelo. Akokai ko salango te. La Chine, akokai ko salango te. La Chine, bolimbisanga, mama fashion, aza kaka, la Chine, aza kaka, tozaka makambu ndenge moko. Siko nga nazo traduit bino, o eza na kati ya, message wana nazo traduit bino ya, tigre noir. Donc, soka aza, nanda kwa la baronne, akosala biso, akopesa biso bambote, akopesa biso moi, briefing, akosala biso moi brièvement, moi message ya kitoko, po ya eklesi bino biso ka muke, nde wana toyoki voix na ye. Donc, nandenge azaki lobi, position azaki lobi, et pas maman Olga, azalaki na ye bien parce que azalaki journée na ye ba invité et pas maman Olga Kabelo, il fallait à savourer ango, il fallait apprécier ango, il fallait azala l'aise, il fallait azala mal à l'aise en même temps Karine azo benda ye a waneza e komi ko forcer papa bato. Yepe alakisaki ki mobali na ye ke ngai na ye na ndenga moyibite na ye na ndenge aventurier te, na ye nde kolinga mwana na bino, donc il faut na loba. Soki na ye koloba, et il faut kokisama. Mais na ye ateka, parce que eza télévision, eza live, parce que ba chinois, il faut ba monanga, non. Ye aza pressé te po amilakisa. Aza li pumbu te. Aza ki peka te. Aza li kelele te. Aza museleke te. Azali nzombote. Yango wana, en tout cas, tolimbisa ye po na lobby, et ate parce que aboya ki kopesa biso mbote, ou aboya ki koloba na biso bonjour, ou a sabote biso, rien à voir. La Chine nga na yaka koloba, makambo yo, ya vrai, na yaka te pona sala, na ya koloba neti mutu aliboma. Metan na yaka koloba luka mutu aliboma, wana ne ba tumoli mwana na biso. Wana nazalaka su na frente. Même soki na frene e simbate. Mais na minute yo, tozana na gu. Tozana gu, bisengo na bisengo. Mais na ya koloba n'importe quoi pourquoi. Voilà la Chine message na nina pesa bino yango wana. To pesa ye temps. Batu misusu bazalaka timidi na télévision, na média, bakokaka full te. Soki batu baze ebele batu misusu bakoma vrai timide. Et soki mutu wana mesana na batu te, ezali territoire na ete, ezalaka pe moins difficile pour akokako s'exprimer. Donc voilà, na yeka kolimbole labino po na live alobi direct alobi ya Karine na papa Bokilo na tigre noir. To zoatan, to tikela ye temps, akokako se préparer po na kopesa biso ba bonjour. Et na pesi lisusu tigre noir, merci parce que mobali azalaka ndenge wana. Mobali azalaka agité te. Vrai mobali azalaka ndenge wana. Mobali azalaka agité, ce n'est pas bien. Mobali faut azalaka na personnalité. Soko za na personnalité, nde wana ozo attirer mwasi na yo. Mais soko za faible lokola nzombo, te wana ke simba te. Parce que Karine aza na caractère. Karine aza na moto azalaka na azalaka na autorité. Donc, il faut akuta la peine à mobile aza autorité. Il faut te kaka tigre no aka tango akomi boye amema kana mbonge lokole bale. Non. L'homme, il restera l'homme, quel que soit.
même moi ça za président, même moi ça za ministre. Mobile azalaka toujours mobile. Il y a le respect entre l'homme et la femme. Voilà la Chine. Et là on a yé kolobela binoka yangwana. Tokitsaka mitema, tozala nene sengo parce que tozwi. Même banzombo bazolakisa, mibali ya kodefa. Etali bisote. Même banzombo bazosala ba grimace, etali bisote. Bisonde kaka bongoli tutu penza. Biso kaka na li tutu wana. Kaka ndenge to mipezi position wana kaka position wana. Position wana kaka la Chine. Bravo la Chine. Bravo bana membre. Bravo ba mama autorité. Toza na tembe na mutute. Tozo sa ande musala. Tozo sala musala. Oya lingi Karim Mokondi asali musala. Toza enemité. Tokoza l'enemité. C'est pas possible. Po ye mokaza passe partout. Azali passe partout. Mais si ko bisoka mutuna chaîne yoza na chaîne na onga na za na chaîne nangai siko toko bina ba jalousie ya nini o sala nombre ya vie na yo etalika chaîne na yo ngape na sala nombre ya vie etalika chaîne nangai mais siko na zo mona te pourquoi quelle jalousie je sais pas je comprends plus rien mais on est ensemble la Chine na tikibino ba bon samedi et à tout à l'heure na émission to sali na 21h Tobeta, soirée acoustique. Soirée acoustique, la Chine. Voilà, c'est mes fashion de Nantes officielle. Bye, bye, bye. Ciao, ciao.